Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On a d'accord, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Okay. Je ne peux pas concevoir que Mutu Oyazo Sepianangate, n'est-ce pas? N'a une invitation à mariage Nangana Pesaï. Mais elle peut se faire beaucoup des idées dans la tête. Oui. Comment est-ce que le courant ne passe pas pendant invité à un mariage? Est-ce qu'elle a empoisonné ngate? Est-ce que Ngana olobani na place wana. Nane lo olobatin, c'est que Zake logo zaina motema na abimisi yango. J'ai invité Gatsby et Linda. Mais Linda n'est pas venue parce qu'elle a eu un coup de fil. Yemo a bien otemengana et bien. Ouais. À se maquiller, penza, tout ça, mais elle a eu un coup de fil, a été. Séparation, oyo, peut-être batubao, bazo mon on a mis sur bon moto, mais spirituellement ce n'est pas bien. Ok. Atanzambe na lola au sepelate. Ba fani asila, boko convainc bangote po balinga asila. Voilà. Ba fani asila, donc na mabena malamo asila. Bango balingi te bolo bakamabe ya muto. Président Elombe et notre papa Elombe, ceux qui peut arrêter dans l'hémorragie oyo avant de sabana atuna bango juste c'est quoi. Les arôles à papa. Voilà. Avant ça, on a un tout juste c'est quoi, on a dit sous pour les autres filles ça image n'a et puis image il y a groupe, il y a groupe Simba. Et voire même s'est posé la question de savoir à se plaigner qu'il n'est pas président d'Oucheke d'accord ça bali a bien singate. Oui na bali na bien était parce que si là na belle fille. Na olo balelo lo kwa ya na bino lokola pe ancienne na bino. Boyokana, bozonga. Bo solo la, bo pesa na mbote. Diable otika na soni. Ponde bozaboy. Honneur et ils ont un pas diable. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout bonne émission Nabiso ba vérité à Nakati ya Congo Liziba TV. Merci na abonné nions surtout ba maman et ba maman fidèle bolingara Kevin et Panda Lekechu. Oyo botala vraiment chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV ba fidèle nga ba maman de balingara parce que ata yo meki maman habite wana mwana biso mwana ba maman Kevin fiki poye yoteke babi marambugitoko. Merci na ba partenaire na biso lokola FBT Misalande oya papa pour le fiki po na maman Nathalie fiki po mes parents babi bangonde sans bango vraiment mawa. Merci na bino tout bolinga Kevin pendant le kechu nga pena linga bino. Beaucoup de toujours que la chaîne Abisso ya Congo Liziba TV puis tolinga bino to la plus actualité aux les ya réseaux sociaux na kati ya artiste na biso comédien tout ça les que tout on a pour ça top boy bon habité pas ça soit équipe na asali so que été bien azo me la biso bonjour maman ni maman les que TV na comment de équipe et que tu n'as bien par la grâce, moi, maladie au bêta, mais ça va. Ok. D'abord, félicitations parce que Nathalie dans le TikTok, dans le théâtre, mon corps, Bossala, c'est qui les soni non, vous avez vraiment aux ah, top, si la raté. Et ça, il a plaisir. Moi, je suis major. Nathalie, il habite pour le Yoruba. Moi, toi, comment on m'a dit que tu connais un calais. Il y a espace de Kakemonana. Vraiment, il faut que ma fleur pesa bien bon jusqu'au santé. C'est quoi ça va? Nous avons convalescente mais ça va. Ah ça va, ça il faut bien comme on a eu la santé na kitoko lelo tozana ba sango ya mawa o lelo les biso tant que ba artiste o to perdre président pour des chasses o yo atikala ka président il y a groupe sans souci mais soit dit to déjà soit disant ba longola ye pe ba longola ka président ndeto yo kabiso pas maman mado to koluka pe yo to sur la émission rabi marabezé belé yo zana de concerné mais retrouve tout ma question parce que vous avez groupe oyo leka oyo yo zalawa na groupe école et puis na artiste na so Piron Domba c'est je pense que fait la deuxième mois na naie oui ça la pinza passe ils ont mettre dans les cambuya pour des chances trop la belle cambuya de na biso dako ça to ko chiter nango poser kana kati ya réseaux sociaux to dans les cambuya pour des chances sangone kinde ina matoy. Bon, du coup, quand tu vends des poudres de chasse à Koufi, poudre de chasse à Koufi. On va une nouvelle en NTPC, groupe na surtout ça, on va théâtre. Poudre de chasse, bon, poudre de chasse à Beli, Winto, Kata, nouvelle maladie, oh, Azalaki hospitalisé na, ce qui, Azalaki na, Baganet, HJ a transféré, on a
abosani komba hôpital yango eza na kitambo awa nde kuna esika akendaki kokufa c'est vrai ezalaki batension bamakambo ndenge na ndenge voilà toye kozwa yango wana ale naye kosala mpe lokola azomela bakisi bon nosola koma ata na dernier jour akisi na nga na okende na ndenge nakendaki mpe kuna tovandi mpe c'est ça. C'est ça comme on a soucié presque na kati ya groupe sans souci ancien bato bazala ba icône na kati ya sikango ba ko kufara groupe sans souci ko fela bato mingi par rapport à ba groupe belio to baza pe na kati ya kini bazara ti lelo na ebité pour na nini bongo bon liwe za calcul nzambe liwe ya calcul nzambe ne to bota mamuta na mukolo na ye mtamne ilungi na ye ndenge nzambe pa planifier mutu na mukolo ne pe ya kokufa ya makambo nzambe eza ko elo to comparer te au groupe bite ils en ont volonté nzambe c'est ça voilà ils en ont volonté nzambe ne mama to palobi merci na papa pour le fikipo FBT misalande FBT misalande mama Nathalie fikipo sina pesio mbote aussi na batu tout bolinga Kevin Pandele Ketchunga pe linga rabino pour continuer ta émission na biso à bientôt mama kitoko zoya to kozala zali to message toujours kozala encore on a découvert des amants et aka c'est que to lo baté on a moni ezoleka na village panda Kalaté surprise maman c'est bien félicitations merci c'est bien vraiment il y aura ces autres yanga non beta kara mais non yo kezo kota c'est pas vraiment na ki na ngobwe na ki na ngobwe le top toujours yo kaka ba rimer ba mieux le kake soit disant président Poudre akufi na stress ya kozala président on l'a qui soit disant maman Mado moi si avec les fins sans souci il moto asali bonga longola qui na kati ya groupe sans je sais pas likambango eza est-ce que yoka ki pe yango moi ba rime on est les gars na matango bika na ba matanga ndeba makamno se beta maka na oyeba ki no oyeba ki te bo bando yebila ngoka na matanga wana ngape na yoka iki eza moko ya ba cause o mimie pe na liwe eza ba souci bon na éviter peut-être par rapport à ba malade na ba malade ne peut-être y a un mollet mususu wazo qui déjà basala qui déjà relève bazu de mutu mususu au cas où mais ya koyeba penza profondément na kat na bango koyeba ke mama do mutu alongola ki ye yango ba souci na wana ndi pe na éviter na yebika ke non ye anomaka vice-président Nef Yang anomaka ye vice-président ye moko de son vivant pour des chasses anomaka ye vice-président bon et après na katika ya lisanga nde ba makambo ezanga na ngote moi nyungu moi boyeme na ebite soki yango ndeza moko ya bakozi oyo emimi na ba société na de wabo vous avez temps son famille alobaki te to ya pour des chasses sur makambo oyo te na soleka na ba collecte za en famille artistique. Dernier évolution, bon ça moi organisation parce que il dépend peut-être de la fréquentation, na succès à moto na likambo donné et matanga ezalaka pourquoi na habité. Bon pour des choses ça président no ya groupe moko boy. Exemple qui président ngoza te que à l'okota na babala non. Yé moko maréchal fondateur ya groupe sans souci. Yé moko mtapesa article qui bokonzi wana. Vous comprenez donc asa vraiment président ya groupe sans souci au mokili ba kike sans souci article là pour des chasses bokonzi organisation zo sala mabiso ba ancien to sala qui peut groupe na to contribuer to contribuer ne tinga na tia contribution nga to contribuer to kate ba montant o to tia le roi ba ancien na mona pe Omar a présenté biso na groupe déjà banderole na biso pe salamaki donc organisation zo kende pe kitoko makamno so ya bien bon na NTPC ça organisation ndende bo sala ba artiste to bon na NTPC en tout cas nazala sincère na moina na organisation morte na ebite ndeni ba pe ba osala mais nga na yebinde te na oloba te ke ba osala te non mais nga inde na monité na mpe na yebite na yebite voilà tout c'est le programme parce que c'est les arrations da kufi boué ba da ba toni mais c'est tout monde na zo sala le côté puisque ba tu as groupe nous comprendre que fréquentation va ba pe tant aux envie pour fréquenter na banani pour zana banani pe ba toni ni pour évoluer ndenge ni mais courage mingi na famille na ye na bino ba ancien ya groupe sans souci pour ba zo perdre vraiment ébélé les autres ça la penza qui te côté maman top le story qui te ko ka sous sango ya mawa ya artiste na tonton lolo qui va passer mbout toujours connait ba tonia ça out copé da sous
moi nami balika na libala awa tu évité ça fait comment les kamongo yoka kindenge nepe ezokindenge ni bon moi na botama ina maladie ndé na yoka ki moi na zaina problème sur l'estomac si je me trompe pas bon il fallait que malibanda mboka mais c'était prévu visant na bango ebima na février pour les États-Unis mais l'homme propose Dieu dispose voilà nzamba sali volonté na ye bon donc le baga na bébé na biso pe manaki mi mère bazana on couple jeune donc autant son absence ma quantité de gauche à droite ba couple jeune moi je me rappelle pe na bible bazana Job was serviteur de Dieu a perdu pe nyonso ba mbongo biloko ba plantation ba nyama voire même bana ti moi ça Job a epsa ki Job finga ka nzamba ngokufa lo biti tant nzamba pesa inga na senga raite après c'est une volonté naïe et bon pourquoi ce pas une volonté naïe est-ce qu'on a baluké là non non vous comprenez donc moi je suis sûr et certain ba obota bana na bango ba ko boko la bana na bango et puis makamba malamu ezali boso pona bango c'est ça amen malgré la facilité la chose facilité ça passe et ça vraiment passe mais le seul consolateur Jésus-Christ de Nazareth azana à consoler bango je sais que les gens mais parce que matin quand on a tout en profondeur parce que muta ku faisait faire un avis so azo ka vraiment pas mais bazo lo bazo bimisa que il faut ba moi ça s'excuser ce côté non konaye les to yoki non quoi ça ni ce qui va manquer qui notko so lo biso qui que oh puis c'est comme moi artiste moi dans Zaranaye à Sundola moi aussi qui pas moi na tendi to zo caractère est-ce que pas mimi wana ça bien déjà avant ndito qui a pas artiste moi dans ça pas souza so pas nani oui moi na qui pakate babi fa s'excuser aller la ratile l'autre éviter je sais pas en tout cas to banga nzambo asala les colonnes c'est pour ma première fois na que Pierrot a bota déjà mon amour avant na actrice moya so ya Souza ata information ata ko to rimera pamba na yokate ata rimera pamba na yokate mais ya koloba ke o moi c'est asenga non ko na ebité asenga non ko sala ki noko nini o noko ya ko tela bango tina libumu na ebité c'est que biko le changea po ba mangamba ba non ko na pouvoir ça rami na ba Congo moi ça na za muluba na ebité pa ba luba peso makambo wane comment mais je ne pense pas Eza yango. Eza en réalité. Eza nonga c'est ça. Réalité mokibotika tonton Lulu azana passe Eza. On a liwa pe malobe makayebele ba barbare. Bazala kaka na pona koloba mais to lekisango kaka to tiango kaka. Voilà to tiango na sima to lekisaka ni mama top alobi to lekisango Eza penza kitoko te Eza penza sans te Eza ça là. Bana passe. C'est ça. Ninga za pas tout ka critique c'est ska ba fertilité te c'est ska créer ba buzz te parce que Pierrot ça muta buzz te et ça la penza bien te mais courage na tonton Lolo j'espère que tu vas bientôt là na matin le bivé mortuaire vendredi cinquantenaire c'est ça on a ko rendre ba hommage à Souka na moi ça fait après ça une année déjà ah vous êtes déjà une année mais je suis athée nzambe mutayi peut-être soit zari peut-être souvent c'est ngaya sous ma case peut-être olela o Souka benza ba peut 4 ma passe c'est ça nzamba nzambe ngabo ngaba be faimo ba kufela ka ba c'est ça nzamba mawa aibinenga memela batuna c'est ça nzamba voilà merci na mama top mama boni les maman les top banini les amis de mama top baza na bango Sylvia Kakemo Sinzambe passeport rouge 5 continents fiatika avion à défaut et qu'on a baxela ya longanzala tete yondo au moins na biso lemba tete yondo mwana lemba tongo babina lemba mosenjaalité na moni wani Evelyne full option la grande dame de Belgique mon général maman Émilie les amis de Mama Top baza penza bavandi balali pongi baza penza melima ya pio balali pongi merci na binoto merci na ya Gisèle Etati maman verset Motema Prince Jicloiner na péché mbote Motema Prince Jicloiner Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris maman so kitoko pela linga notre le Mama Top j'espère que surtout le autre ebi ambutu sur les réseaux sociaux entre bana papa moko entre deux chaînes où ils ont créé peut-être en plaire pour l'instant où maquiller les à gauche maquiller les à droite maquiller les à gauche maquiller les à droite aux la chaîne il y a Asbi aussi que na
Belle Vie TV on a basa ba sœur nanga ba mère nanga na pesi bango bote bisika bazali na kolinga Christian au chila biso image moko bo assistant ya au anami toutes années de l'autre Jonathan Derrière au chila image moko ya un collègue un frère il s'appelle Coach Oyo Alobaki et Tozonga juste après. Et voire même Mam s'est posé la question de savoir, à se plaignant qu'il n'est pas président d'Outcheke, d'accord, ça bali a bien singate. Oui, na bali na bien singate parce que je ne peux pas concevoir que Moutou Oyazo se pernangate, n'est-ce pas? N'a une invitation à mariage n'angana pesaï. Mais elle peut se faire beaucoup des idées dans la tête. Oui. Comment est-ce que le courant ne passe pas pendant inviter à un mariage? Est-ce qu'elle a empoisonné ngate? Est-ce que? Tu vois? Déjà, j'ai invité dans mon mariage religieux, la soirée dansante à 20 d'honneur, j'ai invité Gatsby et Linda. Mais Linda n'est pas venue parce qu'elle a eu un coup de fil. Moi, il bien ouais, à se maquiller, penza, tout ça, mais elle a eu un coup de fil, a été. C'est le coach, hein. C'est le coach. C'est le coach. Je n'ai pas besoin de Linda pour que mon mariage est kangatoile. C'est le coach. Mais en bref, aïe quand même t'es. Parce que lobby souvent moni quelque chose, mais pourquoi coach n'invite pas Linda? Mais ils ne savent pas. Tu vois? Ils ne savent pas, chérie. Donc je ne pouvais pas passer mon invitation, et pas si la Bissalou, tout en sachant que il n'y a pas un courant qui passe. Que les gens souffrent que Dacosta soit vrai. Ouais. Je suis un garçon vrai, parce que Naïbi Kata porte tout, il y a ma chaîne, je veux amener ces gens-là vers moi à la maison, à parler, la connaissance. J'en suis capable. Nga na dépendant na ba chaîne wana mi balete au SB au si la nani les quoi famille Libota non. Si je suis chouchou ya famille Libota, c'est parce qu'elle n'a pas le personnage comme il se doit. Après ça nga cadeau kunata, ba bi que soto bengi dako awa makambweza. Tu vois, na gena ko pleurnicher personnage te mère changa ko, je fais pas ça. Je fais pas ça, je suis le coach. Naza coach ya blague te. Tu vois, alors bah j'ai hypocrisie il faut tout tikango. Il faut tout tikango. Qu'on insulte, qu'on fasse quoi. Moi je m'en tape quoi. Je m'en tape. C'est que je suis, je le connais, naïbi boulot nanga naïbi très bien. S'il n'y a pas le respect, il n'y a pas de respect. Na ubengande konanga te aussi longtemps naïbi ker na opesa invitation ba jo azan dokito ni alinga lié sanga ni invite. Non, ce toza bien. Na oye pas na obi beka mwana. A gérer voir même un conflit, mon souci on a fiancé dans mon mina. Moi que Beckham ta gérant. Ok. Mais je suis devant mon Dieu. Abin pendant moi c'est un likamni tika mangambo. Tu vois? Beckham wana yebi ngai avant yeba Gatibi avant yeba Linda. Parce que elle m'a vu commencer ma carrière dans le groupe Simba. Ok. Donc ce n'est pas d'esprit saint dans mariage nanga mutuwa Beckham ayate. Ça doit me choquer. Mais j'étais contraint de ne pas le faire pour n'habiter une mère au Kansanini. Tu vois? Et c'est après que j'apprends, non? C'est parce que tu as voulu Kolongola, Gatsby, na Linda, na SB. Mais je me dis, mais oui que les Kamabongo se commettent Beckham na mato ya Robert 2 secondes car à gazenga yolgo sanino. Mais na obima mbamo bon marché. Mais pourquoi elle n'a pas fait ça? Tu vois? Voilà, tout le monde a image d'Acosta, Azlobi, admissement pour ça monter malaye, parce que j'espère que absence de Zaïka y a la thé, un jour il y a mariage, il y a religieux, il y a mon qui oppose à la guité, mais je pense qu'on a continué aux Alaki, si je me trompe. Tu as dit aux annélos monté. Tu as invité? Tu as invité, tu as religieux, tu as invité. Nana uniforme nanga na tongisa ngona nte. Oui, nazali na mariage na coutume na kenda pa Karine pala. Mtozo teka ba uniforme. Na somba pe dada pa somba ye dada tongisa ya ye akenda fete. Ngana ebiso ke nga santé beti nga makasi. Po nga na konda kana ngate. Nazali na ngana elamba ngana ko bimso ya mobimba pe na ina ngwa uniforme na ngeza na tongisa. Donc nazwa itante. Tout le monde d'abord
tout comme on a cas avant de répondre à la question na genre qui est d'accord ça là qui a monté ça qui bateau a pc ba valeur jourwana a ji ba photo ya bateau a che tout le monde photo ya fiki pour na moi c'est bina maman Nathalie bima qui tout le monde a président Lombe tout le monde a pechanga et bima a qui ba portrait célèbre ba portrait a honoré bango ya pechanga ya bateau belé ba Lombe pechanga et les autres mais à tout le monde qui est assis la pété oyo a chaque mais déjà makambo comme dans ma fête ni nango et le moyen quoi avouer les baloba en français abimisi alobi que si la solisaka été yango c'est pour cela boy comme c'est na fête na ye pour ici la romona ngonde ni car ba chili poison tonine pe to kilo na kana poto ba moko na pesi mbote na ngana koda mboka ya Willy Musheni koda mboka etolomo obumanga ne la lika obumanga wala lelo ba etolomo koda mboka ya Willy Musheni na pesi yo mbote mon vieux ngana olobani na place wana nane lo olobate tant olobi ke muto avoué c'est que zake loko zaina motema na ye abimisi yango. Mais moi conseil mukeka na opesa wana si réellement a constater que topé a remarqué que ya na yesi là solisa abana suko solisa eto bien ou bien a solisa ka été il fallait qu'il abengaye c'est sa sœur abengaye ba solo là atuna ya problème ni yo nangai to apende bana tata moko au mwana na mikolo ana 16 na internet a vu bana banjambi bana banjambi mona moko mikolo mon vieux moza bana banjambi mikolo ye donc bako so la famille sans que internet to pe monde pe eyeba peut-être ninga le kanango pe na ndenge mususu mais lokola ibimi déjà na public moto na moto azui a concevoir on ndenge na ye c'est ça donc baza bana famille bana papa moko toza bana famille si la za yaya na ye et d'Acosta Salek Asila. En tout cas, on a une famille et ça m'a c'est important. Il y a quoi le Canada TV cause la sortie médiatique, n'a toujours peut-être cause la d'Acosta avant les mariages les cas qui mettent au coup alors on va lobby et puis abis Bekamwana bon tout l'ingate tout tient mon wa makasi to pena pipi pour aussi émission sur une unité ba famille donc tous ça bat tout comme ta ka berrer peut-être peut d'Acosta bisika zana awi ba ka ser na ngam na bunga côté mokobo côté pesi la za azoma petit na leki na ozo comprendre tous ça famille tous ça lo moto to beti la on peut c'était makaste po e bando pelisa ka moto c'est mieux to so pas mai po moto anesani e kufa izamala mi d'Acosta na si la baza ya na leki baza bana ya papa moko Ilombe donc bazana école moko donc to sala kaliso musala moko do pana nga bango no so baba leki nanga donc nazana mutu o na rolinga na ko boya na kati na bango azate na opesa bango ka conseil ba bisika diable alinga ka kota po akabula bango ba ebisa diable soki arrière moi Satan. Oui, arrière moi toi Satan de lobby parce que moment ko bana sens moi que d'accord ça bimisi ba bilo mususu ke si la kinaki ko so ba so la kina duche si la c'est la montée poignée d'accord babilo ko nyo so ala na yoki oyo est-ce que ezaki obligé d'accord lo ba on ba so la kina kasi ngo tozo loba toza bato eza erreur à commettre donc ce que tu vois que sur les coulisses tu toke nango peso iti wapi babilo ko tuwa nozo isanga ngamo ko na landa kiango ngamo ko na landa kiango na bi bon toza bato toza da costa na za garçon mo za kamayele donc pour mon ara diable a to sa mututé diable utilisera tout le monde que ça soit ton intelligence diable soit bien quoi ça au kaka on comprendre neti nga je m'entendais pas que da costa mtako lo babilo ko yo aloba ki mais toza bato toza batu toza na berrer donc toza ya kokweya tozo telema tozo kweya tozo telema yango yoki na ocho ebisa yo toza famille baza bana ya libota moko baza bana ya papa moko et puis epana nga baza baleki donc na lingi bango nyoso mbale ser asola na leki na l'équipe asola na yana et c'est mieux au lieu to soto bota kaka on dirait ba no bota ka ba problème ici là te oh il faut tout ça là aussi lisango pour le linge sale
c'est l'avant famille. Si comme Kamoro boy peut-être comme Sony pour na biso peut-être autozara na monde arango tout le temps ba problème beaucoup et ko bimaka mingi peso bana ka ya papa moko na kati ya ndako moko ba ko discuter ba ko sampe ba ko s'attaquer peut-être na mutu moko ou peut-être bango tout ba s'attaquer na mutu moko so yebate na ndenge yo tant que grand-père tant que maman pe yebindi mama kendaka sikoto ba si la za mutema mabe to bango baza mite ya mabe to ba se comprendre to ba toi les zones ngana to yebite parce que les to mona qui a presque autre collègue à s'attaquer kana sila parce que vous les gars qui s'attaquer kana sila siko na kana ko ba litini peut-être les kamango hein surtout na bana ndako moko lisusu bango tout to lo baboyene ki soki pona roloba ki monter à mabe tozonga kana Bible zo ba le cœur de l'homme est mauvais. Ouais. Bisika o nzamba beti tolo mutukeza ya malamu azate. Voilà. Bison soto amabe. Sauf que eza moi makamba mike c'est pas moi bango moko ba yebi na sous-sol hein. Qu'est-ce que elo nini zana kati kuna o nga top na okiko yebate na kolobaka ka to arrêter na hémorragie yango. To arrêter hémorragie yango so pe na kosenga la papa na biso président Elombe et notre papa Elombe so qui peut okiko arrêter na oyo avant de sa bana atuna bango juste c'est quoi eza rôle à papa voilà. Avant de ça na bana na ya atuna juste c'est quoi na lingi su boite po ezo finisa image na ngai pe image ya groupe ya groupe Simba voilà donc soto kenango peut-être na angle wana eza malamu mingi. Voilà, ils ont malamu mingi. Lorsqu'on va guerre, ils ont déjà moto. Parce que tout ça, une mission, maman top, au Sénat, va monter, koufakala. Mais ma cambezo bota, ma toi, na mokiliti. Bisika diable a zo dominé. Bisika diable a quitté. Bible bi malheur aux habitants des terres. Vous comprenez? Et c'est malheur aux habitants des terres pour nani pour Satan a quitté. Diable a lingate batu bazala bien. Diable a lingate batu bayokana. Diable a lingate place mon unité eza. Il faut ya akabola. So ya akabola bino ya komo réunier. Vous comprenez? Le rôle na ezara yango wana. Yango zo mona tout le temps bouluyeke. Mais toi ba na nzambe. Voilà, tout ça, vraiment, qui mise entre les artistes. Les lois commis sujet que je sais pas, top, yo pour les kakana SB, au joueur à Kuna. Est-ce que si déjà, on est passé na koleka na obo que ba fan, na ba commentaire, bando ko finga yo, parce que les abakou, bazo injurier, tout trop, je sais pas, na éviter, bazo linga, mutalo ba peut-être mabe ya silate, ou ba kakabola, bazo loba, si la ya sola, lo ya mabe, ba fingete bon balingi kaka bongo na yebite fanatisme wana je sais pas na bakana yango ba komba beaucoup mikoloba on en a marre to lembi nyoso kaka sila e komi nini tu vois au moins place bolingweza l'amour supporte tout voilà l'amour supporte tout ya onzamba linga bisoti lelo voilà. On comprend. Le quoi nzamba linga biso on supporter biso na ba bêtise na biso. Ba fan ya sila boko ko convaincre bango te po balinga sila. Voilà. Ba fan ya sila donc na mabena malamu sila. Bango balingi te bolo ba mabe ya muto. Je me rappelle encore na et pas pasteur Sony Kafuta mon papa na pesi yembote. Bandima Sony Kafuta zaka ata bolo bi mabe ya Sony. Bazo lingate bato malamu de bango wana mutu soko lingi so babandi ko loba mabe ya muto yo lingaka soki yo pe o appuyer mabe wana se ko lingano mutu wana penza te mais so balobi mabe ya mutu ata yo moko zoe bake aza mabe mais côté la enano po aza mutu na yo yangana rôle ya abakuki donc le quoi bazaka na bolingwa sila donc balingi pe muta toucher sila te eza normal ba aza mutu na bango eza normal donc l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Ouais. Voilà, maintenant vraiment Azolo va bien. Et j'espère que l'émission c'est surtout les abakous que beauté les mamans partager l'émission aussi que la famille beauté aussi que les amis des mamans top aussi que na bami bangi aussi que na ba maman fidèle au bolingaka qui viennent pendant la question na bino moni maman Azolo bazan naître Azolo balikam na sérieux peut poser peut calme. Les locaux on a famille au Izaraki entre Belvina Sila. Ok, ne peut pas seka, ba ko yama, ba ko zalaba, tu maman ton pétant qui est triste. Et ça lui on dit que séparation oyo. Et kenda qui est l'Obama qui fan oyo ba tu ba panzi les lo famille wana. Oyo bazali sous mon côté na meki pe gabu habiter oui, bon sur la tête. Siko yo famille wana
ya kokabola bino boyo on peut ça tolo do chanzambe liboso mais sata zo ndeti azo dominer na monde c'est quoi Mama Top? Bon zaka lika mususu ozana ngona mutulinga pe nanu soki lika mango c'est réalisé ndé au lobby mais loko poser une question dans la liboso caméra je suis obligé ka ya koloba mais moi je me rappelle son a qui retourner na SB avant to banda nani tournage pardon à senga prière au moins tato papa elle quoi ko tia prière vraiment ya kaf moi pa prière soko ke pas belle vie avant bo banda to senga prière au moins na prière ngai na lobaki na kosala rola yaya eza na mukolo na robenga sila baba leki ba respectanga mingi na kosola na moko na ko na ito ebogiste ezani po muto to kocha na muteme za nzambi nzambe ne muto fazo esika mais soko kangi muninga no muto prière na eza 20 ebando yamba manango te ebando yamba mate po mutema na eza population fo nzambe nde avanda baza bato ba yebi nzambe basaela nzambe balingaka pe nzambe bambongo na bango pe baliaka na nzambe bakabolela pe basaeli na nzambe donc eza eloko photo toza na mutema malamu to sangisa bango nde bazalaka to sangisa bango nde bazala. Moi je me rappelle biso bato liboso to bandi ko tourner na film ya SB to tourner les abakou qui ont mon appelé Bellevue à tournage au monde si la zobenge marraine donc marraine donc yem tapé ça si la idée wana ya ko sala groupe si la kuta banda ko boya abisala ozala ka bekam sala au moins ba marraine donc ambiance kitoko ozo mon appelé si la soka yeko tourner pas Bellevue. Donc bien, vous à l'aise, vous sentez vraiment que nous avons vraiment la carte famille, vous sentez que l'ambiance est la carte famille, mais séparation, peut-être bazo on a mis sur bon moto, mais spirituellement ce n'est pas bien. Ok. Attends, Zambé na lola a OCP la té. Là maintenant je m'adresse à Sila na Bellevue. Na lo balelo lo kwa ya na bino, lo ko la paix ancienne na bino. Nde boza wana na Sila. Na Bellevue na ebi bien bosaila nzambe na ebi bien bokabola ka pe bozui o nzamba zo pesa bino muke wana na bokabola ngo pe na musala nzambe na ebi ke misala na bino ti ezo mata ezo kendo wana eza nzambe muto aza source mais eloko yo bosilisa ngo bo arrêter yango bolakisa diable ke ayaki mais a échoué bolakisa diable ke alingaka seme loko mokati na bino me bolakisi ke Saint-Esprit aza kati na bino boyokana bozonga bosolola bopesa na mbote diable otika na soni ponde bozaboy honneur ezonga nde pas diable. Voilà, et ça linga passé na mawa c'est vrai aussi Mama Top un peu stressé au moins que tozo kende wapi mais makambo zo le kameto ba matanga ba promezo ya bozo toza bomoko bozo lela c'est ça et ça au moins que ça je me rappelle 22h 23h Pierrot azoya ngai wana nazolenga kana ben kutu cameraman nga na yoki Pierrot bazoya na mwana na na morgue foko kine kuna na alerte ba Yves ba tebele ba yeba ite na bengi ba ona butuana mais ba 22h soki 30 so combien si la zala est déjà wana il y a des signes d'amour. Dinana aussi. Dinana yena butuana. Sarah Masiala yena butuana. Ba Omari ba yena butuana. Batu ba yaki na butuana. Eza signe d'amour. Mais sikoyo, pourquoi toujours se distrait comme mythique et pas diable? Tala, ennemi eza nzambe te. Séparation pesa la nzambe te. Nzamba zarabisika unité eza. Nzamba zarabisika amour eza. C'est ça. Donc libanda na yesu insécurité non senga la bande kunanga baleki nanga mi balana fama pardon na bolingo nzambo obelelaka pardon vraiment so bokoto sangata lokwa yana bino na ebina na ngelo kopamba mais so bokoto sangata lokola yana bino bo mettre en pratique le banzamba na boyoka tioze le kopamba tioze na bana za na famille oza na makam na yo oza la vie na yo oza pe top oza mona kitoko ma o célébrer ba sana mokilité oza pe na ba jeune fille na yo ebele baza na ngote ebele ba komi wana te oza déjà rope ma po vandi na yo déjà nzamba o mona yo déjà sikolo oza pamba top yo mono milembisa ko ba di chaîne ozo tiki na yo oza pamba quoi oza pamba te oza pamba te oza vraiment osa makambu ngana tele film tu vas na ba mama ba ko ke commenter et Mama Top azana
ça dit que art naie exploitation ya bien mambezalaka kitoko. Merci na yo mama top. Moi monsieur Mukina da Costa et au plus c'est vraiment conseil je sais pas parce que na o aloba qui pabi il va jouer na SB sous il faut s'il a quoi s'esquiser chez Azar coach babi sous kezo ba mizo ba ke si la tonga qui sont pas bobo pas mutumo ke Ronel les na ko jouer makamwana c'est que tu habite. Bon, là, la comparaison n'est pas raison. Non, c'est dans la qui n'a pas d'accosta na linga ke mingi. Babi, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Ok. Voilà. Non, il faut ça n'a d'accosta. Dans le basco le roi ya na yo. Que si là c'est ta sœur. Si là ça y a un âge, ça y a un carrière. Donc oza moto nengo oza na dakosta na ibiko oza moto vandi pe na koy na yo o réfléchir au moni ke sila sa ya na yo moi bo bungi moke obunga ki nga tanke yaya ya bino nyonso na ya sila na ya yo na sengi no dakosta mikitisa mikitisa malamu mingi sila ya na yo sila za sœur na yo sila za doyenne na yo aza famille na yo et puis boza bana papa moko je crois tango yepa ilombo kuta ici là déjà existaka donc mikiti c'est ça malamu mingi lekinanga na ibo za muta respect et puis na iba ko za un garçon très intelligent mais diable lokola atala kamaela mutute atala ka titre mutute ayaki na ba façon yaki moi bobungi mukeme na osenga noka zonga na nzela to continuer chemin bondeko ya yona sila et continuer ezamala mingi. Voilà, merci na mama ni mama top. Merci na watu tubo na biso siko na libanda ya mboka. Tomoni Soleil VIP, les tenants de la vie depuis les États-Unis. Watu tubo lingara biso tout, biso peut lingara binomi. Bomoni ba conseil mama top apesi et ça allait vraiment bien. Boyo kango. Bolingo za entre vous les artistes. Problème c'est problème. Maloba mabele qui si vous allez retourner dans la banane pour oyote na solana oyote oya koyate bon ngana éviter d'être na cas si là na cas belle vie ba yo kana ba famille mais mambe comme la si les mambo e comme la kinga la kechu penza tant ozo mata il va se zoya ba problème ba critique zoya ba zo mono mabe wa mono kabo ba zo mono malaba wa mono ka mabe ka pamba bo les kambo éviter mais à persévérer ba do ça arrive ta lemba céder na ya tiki na chaîne. C'est-à-dire que sous un esprit de perdre vos familles. Merci Nayo, Maman Top, toujours. Merci Nayo P. C'est un plaisir. Bien bientôt là, peut-être bien sur la Lega TV ou toujours banda sous Maman Bisso. Ma partenaire va comme rebelle. C'est bien. C'est la bénédiction. Aussi qu'il y a Patrick Barak arrivé à Lubumbashi, il y a un boss, il y a une boîte, un bar, tout ça à Lubumbashi. Patrick Barak. Donc, si on a eu Nikakuya Lubumbashi, on a Patrick Barak en joie à Nipoké. Voilà. Voilà. Moutoumouya Mouzouri. Patrick Barak, Moutoumouya Mouzouri. C'est bien. Message aussi tout le monde de l'homme, Maman Top TV. Mama Top Mama ni Mama TV. Mama TV. Mais le coup bana maman quand zaka na ba Top TV, zaka na ba Top nini? Ba yiba nga chaîne, to ibite muta yiba nga chaîne za monétiser. Pas de moi yiba ba chaîne o bien la fongolele o ma vondo. To yiba nga zate. Merci beaucoup na balandino so bolandi biso na émission je crois bien bolandi biso du début à la fin to lobika rapporte photo loba. Photo na kacha mokili photo loba. Donc muninga na yo muto ka kande muto kozongisa na ndela po nzamba olekaka na kanela muninga no muto po akokita lisute. Merci na ba onyoso balinga kanga na bo balinga ngate eza normal. Nzambe kuto batu muso petit lelo bo balinga kete ba wanga na ebaza aloba ye kutu nzete ya mobesi bongo biso ya kokauka. Merci beaucoup na Nancy CC na pesi yombote. Pourquoi pas Mama Biz Mondele ya force et tranquille. Aïe mbote na ngana Mama bébé mafulu. On a les amis de Mama Top, na pesi mbote na ngana Yuyu Belmira, Mia et moi pourquoi pas Maria Fina. Maria Fina, la Rose Télévision, mbote na ngana ma jumelle Karine Manessa, mbote na ngana ma yaya, pardon, na mon grand frère nanga première lettre alphabétique Alpha Alingi ya Maman Micheline Rachidi. Moi c'est à taille. Voilà. Na pesi mbote na ngana ba na les amis de Maman Top msusu ba héros de l'ombre, voilà. Balobi Armand Koukou, il y a Madame Naïs Solange Koukou, na bébé na bango, nani bébé na bango Marguerita,
na pesi bino bambote mayaya chéri mama Lili Mavinga na pesi mbote na mama Rose Bombula mayaya ya moi bambote na bino ya mingi penza vraiment code mboka ya Willy Musheni olobaka nini etolomo ya Willy Musheni code ya mboka notre vieux pourquoi pas RK maestro na pesi yo mbote disusu toza na ba caméra oyo ezoya ekoteka ma partir ya États-Unis ba caméra ya kafu et pas ya Yemer Albert le fungo la télévision Albert le fungo la ba caméra ezoya motonyo sonatalo malamu wa kozana besoin ba caméra na ba nouveau modèle obenginga kaka na plus 243 993 60 66 27 60 66 27 obinga natalo muke okomi mama lupango nana takaza apesi biso faveur motonyo so akoma mama tope tata lupango natalo muke osombi esika na yo babengi yo pe olo lupango vraiment merci beaucoup na Leke TV. Oh mwana na ngai. Voilà. Benga émission moi alors le balangate jour nzamba ko na cheka ba prière ça toucher motema na ye. Sali ya ko lelo toye ko sala émission. Soko rata ilelo. Ta fatigue fait sa grâce tie mo la bi narcotique. Narcotique lelo te. On a tapé dans la moto. Il y a pas de choix. Merci na yo maman maman. Merci à toi aussi mon fils. Après j'espère qu'il n'y a pas Pierrot Ndombasi. Merci quand on a artiste et comédien on comprendre nana zaki nani pina naza nani ba comprendre que qui est le Kechu ça dit que tout le monde est na miso ça dit que ba ko buna se ba ko bunisa mais ba ko tete na hôtel kana isu pembe ko mina tentera bana poto penza. Mais je vis en France moi. Toi tu es français. Oh là là, c'est bien. Merci na Christian, non? C'est Christian, c'est ma caméra. Malgré moi, c'est stressé, mais moi, ça me va te bien na téléphone. Le bal va s'abonner na Mama ni Mama TV. Vous s'abonner pe na Mama ni Mama TV. Film Kalaté à somme. Babito bazaka ba titre nemo buzo ba top. Les retours des top à l'école. D'ailleurs, ce projet va être réalisé en cas. Bientôt là na Mama ni Mama. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Aussi que na joyeux anniversaire aussi encore ya Gabi Tumba. Ya Gabi Bolembo, ma petite sœur à moi. Les Mibangé, les Abakouk, famille Libota, Binonyos, je vous aime, je vous love. Bye. Merci. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.